Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon bio. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Na pesi mbote na bandeko nyonso o toza batali pe balandi ya réflexion. Nga love nazo répondre motuna o etunami ndenge zala kaka komi habitude. Motuna ezake nini elakisaka songolo to pakala aza mwana na Nzambe. Mosusu ezake nini elakisaka ke yo oza mwana na Nzambe. Donc pona ngai eloko oyo elakisaka songolo to pakala tonga soki toza bana na Nzambe to te na koloba ke eza misala. Donc misala na moko yango elakisaka ke mutu wana aza mwana na Nzambe. A part ça peza kondima. Soki yo ondimelaka Nzambe otosaka oyo eza mibeko ya Yawe Nzambe. Ondimaka ke Nzambe aza Nzambe, Nzambe azali kondima na yo pe na misala na yo yango esalaka ke okoyeba mutu wana aza mwana na Nzambe. Parce que eza na batu misusu oyo tokoyeba ke baza bana na Nzambe te. Selo misala na bango etamboli na bango. Mosusu romona ke aza na monde ya ba drogue. Mosusu romona aza sase. Mosusu aza ndumba. Donc ye asalaka na ye kindumba. Tokoma mona ngeza normal mais eza normal te. Ata na Bible petisi parce que baba nzoto ya mwasi eza temple de Dieu. Mais mosusu romona amiloni sa donc asala na kindumba. Mosusu lokuta. Donc lokuta eleki. Mosusu pe romone sika ya vandi azaka problématique. Mutu oyo azengisaka bamininga kimia. Azaka ka songi. Donc ya panzaka kake sika ya zali apanzaka batu amemelaka batu kimia te. Donc eza na makambe belé biasini ezebele misala ya batu ozo senti ke oyo aza mwana Nzambe te misala mabe eza ebele. Ataka ka oto obenga ba pasteur. Pourquoi tu comment obenga bango lelo même si to obenga bango ba faux pasteur, ba faux prophète. Ba kombo eza ebele. Ye moko azolakisa batu malaksi ya Yawe Nzambe. Ye moko azolakisa batu lolenge nini okoki kotambola. Misala na yo oyo ko sala ke ekoki kosepelisa Nzambe ke oza na témoignage malamu na misu na Nzambe pe na batu. Mais oyo yazote ya bino yango te yazosala. Omona ye moko aza mutu ba monde mususu. Eza ba oyo bakota kabandaka banganga. Mususu akeko luka mutu. Po akange nzoto parce que sika zosala ba mininga na ye bie ba collègue na ye ba détruire yete. Ba bebisile misala te. Mususu omona za ndoki oyo vraiment ke aliaka batu. Oto benga ba misusu baza mutema nketo azosepela na bozu ya moninga te. O ba panzaka mabala baninga. Basongi ba jaloux. Eza déjà misala mabe ko yeba da mutu oyo azala misala malamu te. Ezala nga moko na kumiyeba selo misala nanga.
nakomiyeba soki naza moto asongi soki naza ndumba ubie naza moyibi makambo wana nyonso tu wana. Mosusu baboti yo mwasi omikomisi lesbienne, mosusu baboti yo mobali omikomisi pede. Na miso na Nzambe esika azosepela nayo. Eza na histoire mona Bible o mwasi ya Lot abongomaki libanga ya Mungu. Mpona nini? Kozanga koyoka matoi mangongi. Elingoli bakaka ye mutu azalaki motema mabebe ye azalaki mutu oyo azalaki mabe na bato nyonso tu oyo Nzambe atindaki bobima bokende. Po ayokaki te. Yango abongomaki libanga Mungu. Eza na mutu mosusu mona na ngambo mosusu bayebele ke o vraiment aza na témoignage malamu. Mais okende na ngambo mosusu bayebele oyo mayeba kopola. Eza pe na bato oyo ke moninga sale mabe aboyi kolimbisa. Donc ye akoka kolimbisa te, donc soka osali mabe atilo moko bouton ozui rouge otikali pona bongo. Mais eza na mosusu oyo ke mutu asali ye mabe alimbisi ubi alimbisaka. Mais soka moni kozade ya mutu moko ozala pembeni na ye obetisaka ye mettre for mabako. Donc yo sala kaka mabe po yebi ke mutu wana akolimbisaka nga. Mais tango mutu wana komona ke komi excès koza mutu obetisaka mabako, koza mutu omemelaka sengo te, oza mutu o doki oza problématique, ozo yeba mabe ozo sala mais ozo continuer kosala ngo parce que mutu wana alimbisaka yo. Ale mutu wana akoki kolimbisa yo apesi yo distance po lobi mabeza asusu te, wana paza mwana Nzambe parce que alimbisaka mais apesi yo musika parce que oza problématique. Donc ba cause ezebele o esalaka ke donc nakoloba bilembo bien misala oyo koyeba ke mutu oyo aza mwana na Nzambe ou bien aza mwana na Nzambe te, eza misala po babi na misala na biso yango bakoyeba biso. Donc oyo eza réflexion nanga eloko esalaka ke bayeba mutu wana aza mwana na Nzambe to aza mwana na Nzambe te, eza misala selon etamboli ya mutu wana ba comportement oyo yo salaka o bato bazomona monde nini yoza osepelisaka Nzambe be sepelisaka Nzambe te, osepelisaka baninga oyo za na bango be osepelisaka bango te. Donc misala yango ezolakisaki mutu oyo aza mwana Nzambe oyo aza mwana Nzambe te. Tokutani mbala nsima.